JB Mpiana est accusé d'avoir violé à maintes reprises son ex-danseuse brunette Akamona Ntsuka. Je t'explique ce qui se passe. D'après la victime, après avoir intégré le groupe BCBG en tant que danseuse à l'âge de 9 ans, dès ses 10 ans d'âge, elle aurait été victime des attouchements indécents lui infligés par son président, JB Mpiana, et qui aurait fini par la déflorer et serait de suite retrouvée enceinte. Elle affirme que son président l'aurait fait avorter 2 fois à l'âge de 13 ans, jusqu'à ce que la 3e fois ait donné naissance à l'âge de 15 ans à sa fille. Tout cela sous l'encadrement d'une certaine Zambrotta. Alors d'après elle, le contrat était donc... Bandeko, encore une fois, bienvenue na Katia. Analysons avec Gilmas, Mutunabino Yoyo. Ba vérité, Oyo, Ezo Sala Batu Biente. Maintenant, c'est comme Koleka. Balobi, il faut ba signaler chaîne nanga Oyo. Pour ba bloquer ango, nazo lekisa, pona kolobela makambo ya JB Mpiana. Na lekisi, makambo ya fere. Baza kolinga ko porter plainte po ba kanga chaîne Oyo. Nazu déjà ba message belé ba misu baza ko benga ngana nini na anonymat baza ko bomba ba numéro baza ko benga ba menace za ko ye belé mais en tout cas ngai na koloba toujours vérité moko na koloba vérité moko bino bande ko ba fani ya ba Gaulois na ba fani ya JB Mpiana ndeko na ngai na kozongisa bino kaka na likambu moko mibalete makambo naza koloba soki eza fondete soki nazo kosa bokende kofunda nga naza prêt soki nazo kosa soki nazo kosa na makambu naza koloba naza prêt bofunda nga makambu ya jibe nga mutu na bandaki yango te ya koloba ete azolala na mwana muke nga mutu na bandaki yango te mwana muke ye moko amemaki makambu na réseaux sociaux alobeli yango normalement soki pays na biso ezalaki pays moko ya ordre nde JB Mpiana aza na prison plus de 20 ans ya prison na makambu mwana wana lobaki kolongola bazemi ya mbala moko te plus de 4 fois bazemi so combien de fois pene lamba kina ngape na boutique basome ngape lamba oyo bazo kusanga ku ba mingi pa président to comme kuna pesa ko benga ngana ba chambre omuna ya tikali wa yina salon ngana pesa na chambre omuna lungoni nga kaleso ba lo ko changa misabi ona kina ozana ka papa si o ko banga te sai lo côté na olongolo fous. Oh ça nini? Ah za obi sanga to longola nga fous. Fous a scène ya miso abati. Ndenga za ko sanga misabi bo sina zo banga o ko banga te sai lo côté na olongolo fous. Aboti sa ye mwana na âge ya mineur. Soki babandi ko lobela influence o nani JB azalaki nango envers moi noyo. Il y a beaucoup de choses baoki koloba JB okota prison bino bato boza ko benga bozolo bana exagérer makambo ya JB eza makambo privé ngam tuna memaki yango na réseaux sociaux te makambo eza na réseaux sociaux ezalaka privé te soki bomoni ke ngana zo kosa encore une fois bomemango parce que ba preuve kozala na réseaux sociaux ba preuve zebele ngana ko banga eloko ata moko te naza prêt pona ko affronter eloko wana na sina lobaki na bino bato boza ko benga bo na za prêt tokende na front naza prêt tokende na front je suis prêt mais bino nde sika boza la prêt ya ko défendre makamu naza ko loba parce que ngana sana ba preuve à part chaîne na ngai ba chaîne ngo ba vidéo eza ebele ebele partout oyo mwana Ntsuka ye moko aza koloba azobimisa ba secret ya JB ngaite iloko ane swinga ida nazangi kimia en plus ya magalia bengi mama biso na téléphone a manki mama na biso respect azoba makambo ebele si mama biso de loko epusika na koloba na magali chitumbu yango wana na sepe na ba acte mukita ko pekisa ngate na kitala mwana na ngai bolenge ona boti na bo mwana na âge ya 15 ans opekisanga na mwana ngati na zati mukolo mwana okola bona ya otala mwana ngai lobi ngana petite sœur nanga Salima tokende chiko na otala mwana porte baboyi basatnel balobi ya magali chitundu apekisa batu na ngai tonde kuna moko ba otala mwana ngamo na porte do ba rejeter ngai baboyi na kota bona tala mwana ngai et comité à niveau abo ndela bakite oh trop c'est trop parce que tangu balobaki ete Koffi Olomide abebisa foyer ya JB Mpiana ngana zalati toyoka ngo kaka toyoka yango epa Sylvie mama Sylvie so mulumba babe basaba sala ye makambo ebele akimanda kupona bilengi ya Koffi Olomide Sylvie mulumba akimanda ku ya JB pona bilengi ya Koffi
Kofi a komisa na niveau oyo azalaki a komate a kimandaku. Donc JB azalaki incapable de satisfaire maman Sylvie Mulumba yango a kima JB pona nani Kofi Olomide sika makambo wana bino bozako attaquer ngai olebo attaquer batu o ba memaki makambo soki bomoni ke makambo ngo eza ya vrai pourquoi bozako attaquer Kofi Olomide te parce que Kofi muto panzaki foyer Kofi muto bebisaki foyer Kofi muto akende ko beta magoda nandaku na ye nandaku ya JB bozako bosa na makambo moko tangu bino bozako ya ko défendre JB bozo bosa na makambo JB asala po Kofi Olomide akoma na niveau wana bozonga kape sima bosala kape analyse kitoko pourquoi Kofi Olomide akomaki na niveau ya ko détruire foyer ya JB mpiana et non foyer ya batu misusu nini nde esalaki bakoma na niveau wana bozonga kape sima JB combien de fois a finga Kofi Olomide na télévision JB a finga aza sénégalais aza congolais te balanga jona ko chanja ka nationalité ya mutu baluba baza nango mingi na Congo JB Muluba aloba penda yango publiquement ke Kofi Olomide aza sénégalais aza congolais te JB aloba yango ba vidéo ezali si kabino boza ko condamner JB te bozo condamner Kofi Olomide bozo condamner ngai JB aloba yango ezana ba video sika wera na mama ya Kofi Olomide baza ko solola parce que batu ya JB balingaki ba beta ba menasaki mama ya Kofi Olomide pe asona mesika aza wera muto yake ko senga pardon au nom ya bana wenge sika makambo wana yoso boza ko bosana bozo bosana esika bitumbe bandaki po Kofi Olomide aya ko sala ba droit de réponse na asala banini banini aya ko sala banini ba réplique na ye mwana tukatango ye ko loba oliebo condamné na no JB mpiana bino ba ebele pe bazomona papa ya mukolo aza ko benga sika yo papa naza kutuna ka makambo yo oza papa oza na bana basi mwana na yo ya 11 ans mwana ya 11 ans papa ya ba trentaine ya quarantaine akende kobima na ye papa ya trentaine mwana ya 11 ans soki azalaki 18 ans 20 ans aza déjà majeur mais mwana ya 11 ans aye na BCBG soki mwana 11 ans ke kobina c'est parce que toloba éducation eza bien te ou bien moyen ezangi bango soki JB azalaki vraiment otoloba kaza mwana papa ya bambongo ebele pourquoi ne pas kozongisa mwana oyo na école ne filke kozongisa na école mais a préféré ko détruire mwana wana na 11 ans a préféré ko détruire mwana ya 11 ans ke kozongisa na école pendant que JB kaka ye moko lobaki Erichwa tana baza mwana muke moya anini moya yembe ezate azonga nano école Erichwa zalaki déjà na âge ya likolo par rapport à mwana oyo ba 15 ans aboyi héritier akende école mais mwana ya 11 ans ya mwasi aboyi kozongisa école abandi ko bebisa ye bino bozomona makambo wana kaka boye likolo soki makambo eza na poto yebisanga na likambo boza na poto omona mama Kongo pe aza koya ko défendre vraiment JB na makambo ya boy makambo sala ki mwana wana même mwana wana aza traumatisé est-ce que boyebi ke aza traumatisé JB a baby sa vie na ye boyebi de dédommagement combien JB okosala pona wana pona mwana wana na soki l'état vraiment eza l'état moko légal combien de dédommagement JB oki kozwa na makambo wana mais bino na Congo boza na audace ya kobenga ya kofinga ya kointimider tangu mutazolo ba vérité ndeko na ngai soki boza sima ya makambo yo pona ko distraire mutu nga par exemple na sala promotion par exemple ya mutu lokola fe Erichwa Tanabe Fali ou bien Werason boza ko se tromper parce que awa eza place ya mutu ya banga kate Irene Maboni na pesho mbo théâtre ba Patricia Edouard ba Mami Sadiki ba Edith balonga sana ndeko na ngai Novice Bongo Officiel TV na PSP Yombo Théâtre bandeko na ngai ba Claude Musirikani boza ebele oyo boza ko soutenir chaîne de près ou de loin en tout cas bambo tebele ndeko na ngai naza contre JB mpianate na kotika la jepe kozala contre yete parce que nazala contre te akolala kolamuka kotambola boyi na ngai nakolia nakolala na kotelema na kotambola pe réalité eza moko
est-ce que toza na posa ya ko protéger ba valeur ya Congo ou bien toza na posa ya ko détruire ba valeur ya mboka na biso? Nde sika tozali nga naza na esprit ya ko protéger valeur ya mboka. Valeur ya mboka na biso eza eloko moko très important ya ko protéger. Bino boza na ba délire na bino ya kozala fan. Nga naza fan ya JBT, naza fan ya Fere Gola te, naza fan soki ya nani te, nakoloba makambo naza komona. Soki boza ko menacer, boza kwa ozo ata na yo ya kobenga pona ko menacer mutu na makambo ya mwana ntuka par exemple. Soki oza mama, oza na mwana muke, mwana na yo ya mwasi, meme ya mobali baba nda kusaka na nena ba age ya 11 ans, makambo ya mabe. Comportement na yo kozala nini vis-à-vis na mutu wana. Eza na batu ba ko boma mutu wana eza na ba para oyo donc ye donc pona ye au dépasser limite azana droit ko défendre mwana na ye, mais parce que c'est au Congo tamsu mama ya mwana ntuka ube papa na ube noko na ye bazana incapacité ya ko attaquer JB Mpiana. Okomona ye wapi atambola na mituka zana ba policier ba koma neti barua na Congo bazo sala ba désordre, mais soki ezalaki mboka ya loi nde déjà JB asana ba problème moko très sérieux. Mais bino boko ya donc bozo nga ko défendre ba n'importe quoi. Ozo défendre ozo lo ba penga na lekisi na likambo nini yebisanga sika na likambo na lekisi na likambo nini. Nyos naza koloba pona JB naza koloba ba place aza ko sala ba faille. JB deva wera so naza ko sala ba faille. Aza incapable à kosala likambo oyo wera kolanda, mais toujours c'est wera qui fait d'abord l'action. JB ayaka sima likambo nini ya mabe na lobi wanobi lukuta. JB azalaka azamutu a ozakate wera c'est l'homme qui prend des risques na wenge azwaka risque et puis ce qui a gagné risque na ebatu balandaka wana likambo ya lukute za wapi. Ngana lobi wera zana ba nombre ya ba concert ebele libanda ya mboka. Wera zana ba nombre ya ba trophée ebele koleka JB. Est-ce que ngana kosi toke na internet toko vérifier yango na lobi wera so na zana ba nombre de vie ebele koleka JB, nombre streaming koleka JB. Yango nde ezo mema mutu kozala mere koleka muninga. Wera ba arena déjà zana depuis ba fungoli makambo ya poto wera za déjà na 4 concerts azo betelango 5 na semaine azo kene na 5e concert na ye na Forest Arena. Sika nyoso wana nazo lekisa na lekisi na nini? Ngana lekisi na nini so ina lobi likambo ya bongo. Ngaso na lobi par exemple Ericho Atanabe azo beta musique bien koleka Fere. Bato ebele baza koloba yango ba nzembo lokola ba DL ba boyoke ba novelas ba amour vrai ba nzembo eza wana soki oyoki nzembo chorale ya fe ya Ericho Atanabe na ya Fere ya de nos jours. Soki lelo na lobi fali azana ba trophée ebele koleka Fere koleka JB koleka soki nani. Est-ce que nakosi soki ba lobi bo aleki wera mutu ya wera ko silikate parce que eza vérité. Mais bino so mutu lobi aleki Fere e komi problème. Aleki Fere nani mais aleki olingo lingate aleki Fere oboya te aleki Fere na makambo nyoso. Mais sika tangu na koloba ya wera aleki JB tangu bogisa zako ya koloba bozo pekisa yete bozo sepela na bozo beta maboko. Est-ce que makambo azolo beza ya solo? Sika tangu ngana za koloba nazolo ba vérité obino boza nango boza convaincu que za vérité, mais tellement que boza borné bozo lingate muto aloba vérité nyonso muto za koloba il faut bo critiquer eza mabe. Est-ce que wana lobi mabe? Bola kisanga na commentaire place on a lobby mabe eloko na lobby mabe na kondima yango parce que naza humain je peux me tromper. Bola kisa place na lobby mabe po na JB na kacha commentaire et puis na kondima erreur na ngai ne onanga na komi na suka na okota te na ba polémique belé lelo eza vraiment journée ya ko sepela parce que wera batu ne ba komi na poto héritier batu baza na poto bazo ya kokende bazo kende kubaki ko beta musique kitoko. Côté héritier tokoyoka ba chant ebele côté wera tokoyoka chant danse ba spectacle ebele. En tout cas bonne chance na Ericho Atanabe, bonne chance na maison mère na ba concert na bango eza koya le 3 na le 4 juillet 2026. En tout cas bande ko na pesino bambote trop merci na soutien na bino. Rose Samba tozawana Mira Mabengo bambote ebele. En tout cas merci na ba soutien te Didi Amona
Mambote bele ngai mutu na bino Gilmas. Bozana eloka kobakisa, bochango na commentaire kosalanga kitoko. On se revoit à très bientôt. Mais ndeko na en tout cas bose bele na ko saluer babino ba batikali na prochaine émission mususu parce que le temps c'est de l'argent. Ngam tu na bino Gilmas. À plus.